L'histoire du jour, Mobali Nanga a sepelisi motema nangai. Je ne m'attendais pas. Mobali Nanga a sepelisi motema nanga. L'histoire du jour sur Dikina TV, na YouTube. Suivons, vous ne serez pas dessus. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne. Autrement dit, Dikina donné Kando notre la Kema Fumbe en direct de la Suède. Bienvenue, na nouveau abonné. Ici, c'est la famille. Sentez-vous à l'aise. Ici, on parle de tout et de rien. Et gros coucou, na abonné, nyoso. Ya Dikina TV, sans oublier ma sponsor officiel de Dikina TV. Là, je vois mon vieux Bez la Suède. Donc 4x4 double pression. Mutuka ya talo. Là, je vois maman sociale Kilimanjaro. On a allé à Yote à Tombola Moussapi. Et je vois maman prospère. Donc, on m'a dit niveau. Rendez-vous chez les milliardaires. Ba toto ya Congo. Boyo kalisolo Vraiment, on est sengo. Mi ma solo mse za soke ba bete liyo donc et contaminé yo moko yo ki ba sai. La championne a beta li solo. Ezaka ateto yaka na mama solo. Mobali nanga salinga bo. Mobali nanga salinga bo. Nga na yena li solo. Mobali nanga sepelisi motema nanga la championne. Nande ko s'attendre te. Eza nango loko moko ya munene te mais na sepeli. A sepelisi motema nanga. Nabi ya betela batota Kongo li solo. Banda musala o ya koloba na YouTube yo. Za deuxième personne ya ko pesa témoignage ya malamu ke mobali nanga salinga bolamu. Eza na tantine moko pesa ka pe li solo ke mon mari est reconnaissant. Donc voilà, to ya ka pe na masolo, tango basali yo bolamu ya kaka pesa la te kaka o mobali nangai a sentele ki nanga ti. Nyonso tout po bana biso pe ba yebake no ba tonto zaza, ba papa zaza donc bazala ka bango nyonso mabete. Kombo nangai Ange Mulenda, donc il n'a pas bêta solo, yo la championne na zaki reçoit na grand sœur na téléphone, grand sœur na comme na Gisèle Mouniania, maman Flair, tous allez na téléphone tandis que solo là, na Monica deuxième ligne à téléphone ils ont insister, na bité ya Gisèle na yamba nano deuxième ligne pour muto insister. Nde muto o na téléphone azo tunangai alobi ke non, tozo ya kotikela yo bouquet ya Flair. Moi, quand tu es là, na ndenge ni bouquet ya fleur te bo se tromper ya adresse ezanga ete o ezala yo te ndenge ni yo kombo na Ange Mulenda te ofandi na tel adresse te moi ça le bingai ça lié quand même moi ande ko s'attendre te uti wa peto abi d'accord eza problème te abita on akati batwana na yebisi ganse ke te ba uti ko benganga ba biki ba ko tikela nga eloko moko boye donc na ndeko s'attendre na ngote et puis ganse ya Ange Mulenda Gisèle Mouniane donc ya zaka maman mundele mama Flair abibino basa ba africaine bolinga kaka bolinga ko ba surprise te omoni ki africain ndenge salaka ba seki isolé de keto abina minute mukie bo ba bet na porte amoni bouquet ya fleur et où tu es pas mobali na ye batoto a Congo a s'attendaki na ngote et puis ba pesa ki bayaki kotika ngona tongo ezate ba papa mususu ba koma ka gentil à 19h30 abinga mbali na ngai a salelinga fleur avec des mots doux vraiment je vous dis que je m'attendais pas à ça. Yango yabi te na ya kosala nini na ya koloba ko témoigner yango na Dikina TV. Pourquoi? Parce que batu tolobaka souvent mobali na ngai asalinga boye asalinga boye vraiment batoto ya Congo bana Afrique mobimba abi mobali na ngai na s'attendait na ngote na s'attendaki na ngote na moni bouquet de fleurs na carte moko la championnat donc tu sais des fois des gestes et les karana ba mots donc vraiment yango na ye ko partager na Dikina TV to za la carte so mobala sala biso mabende to ye ko loba mais to témoigner rapé bola mobali na biso na ye ko témoigner mobali nanga je m'attendais pas à kenda ki musala na yebiki mobala zana musala ba benga ba ko livrer nga fleur ba ye na ngoti na ndako donc carte pe na carte mobala komi boye je sais pas si vous pouvez voir na otia ngo po bomona wana oui natanga na carte me veille les meilleurs à toi qui fais renaître l'amour dans ma vie, love you so much.
Jean-Marie Moulenda. Franchement, oh, c'est excitant. Je vais me pendre. Non, bateau toi Congo, ça fait du bien. Ça fait du bien de temps en temps. Naebi ke biso ba Congolais, tozaka na culture wana te. Surtout mi bali mingi. Azwaka tante ya kopesa moi c'est ba compliment. Mais na Facebook, ceux qui filment ka tie photo, comment qu'on reverser? Ou imaka ba photo ba fignon sur na Facebook. Mais ayo moi si tu n'as pas le temps à kopesa compliment, akata kovo, a planter, a tika milaya mikuse au mona kate. Vraiment, Nzambe Simba Mutema Edouard et Sika Zali akomata tendre boloko la Jean-Marie Moulenda ki afandi pe nasani nakanisa mwasi nanga. Surtout mi bala batete bazaka tendre te. Na place à fleur akoyela yo oyoko. Ayelo penda oyoko la mada sami. Donc voyez un peu. Donc ba papa boy basi des fois on demande pas trop. Hein? On ne demande pas trop. Donc, vous pouvez vous imaginer tant que mobile a sepelé si motema moi sinaï. Moi, ça ne doit s'attendre à mobile qui musala azu. Beaucoup de imaginer suite. Hein? Beaucoup de s'imaginer suite. Ne moi sinaï na koyamba mobile naï. Vous savez, singa mo ba mungu ba pili na bolingo ba papa. Vinyo se yango na lola bolingo ezate libali zate. Les vues les meilleurs. Après ça qui ont les 16. Les 16, c'était les 17 ou les 16. Voilà. Et on a eu des solo papa. C'est Félissa maman. Moi, bouquet de fleurs. Et ça la rend moi bien. Hein? Ça la rend moi bien. Comment ça va? Macha basa. Les lames colonini. Macha kobeta. Oh, ya. Qui peut non moi son zambati pembe na wana. Zala tendre. Des fois, ça coûte pas trop. Imaginez-vous un peu la femme appelée. Cela veut dire et toucher tellement qu'elle non, c'est excitant. C'est excitant. Non, ça veut dire que solo mususu tango beta ngo sala na bien. Non soute ka mobali na ngai alobi boite. Moko pe ba masolo aboye. Mobali na sali on bolamu. Yaka ko pesa lisolo. Et lobi nango yemo comme ta pesi lisolo anji Moulenda lobi te. Ne soka mobali asali boyanga sali linga bolamu. Ake musala je m'attendais même pas ba benginga na téléphone ba ya ko livrer ni une bouquet de fleurs na ndenge ni. Vous savez? Et surtout que les ata mukolo ba futa na salaire te. Avant salaire ekwe. Papa, et ça va bien quoi boye na pasi otalobi te mobali nanga na otika ete tellement ba souvenir à malamu etoni na moté. Mais yo pardon. Yo na ebite soki ngamo ko tuko na ko tuko afa mystère te mta oyemba ngandi na oyemba na koyemba vraiment ba papa tozwa temps ya kozwa so ya ba lingo na biso. Vous savez, la femme fait quoi? Elle redonne ce que l'homme lui donne. C'est ça. Donc, Bible lobby, Marie, aimez vos femmes. Tout ce que tu espères attendre, tout ce que tu espères voir chez ta femme, premièrement, montre-lui seulement l'amour. Le reste, vous croyez quoi? C'est à cause de l'amour. Mon mari même, quand il est intéressé à ok, je vais l'aider. Son nom de l'amour. Vous, si ce n'était pas l'amour, j'allais faire quoi? Je vous dis, tout ce que tu espères voir chez ta femme, montre-la d'abord l'amour. Montre-la que donc, chérie, je t'aime. Oh non, c'est excitant. C'est excitant, je vous dis. Afrique. Vraiment, il faut apprendre que ça là, tendre. Gisle Matoumona. Hein? Enfant mystique, yo déjà fait basi si ba lembi et si ba yebi musaloka yo tangras noka oyembe la kae nini onzemba ok dia faut changer pendenge mususu boss lokele vraiment ba fête yango boss pelisa basi hein papa nanga James Makoso ba fête yango boss pelisa ba mama vinyo so yango hein papa nanga mususu Serge kuna na Belgique combattant ya solo isinga la champion na bima makamba politique. Mon combattant Serge ba salamu yango ba bonne yango bo sepelisa ba mama vinyo so yango tala moi ça bingi pour la témoigner bolamu ya mobali na ye. Franchement, ça fait du bien. Et ça la peut moi si na o de même. Hein? Et ça la ramo malamu ko boiba kusaka pili na mungwa. Bino moko batoto ya Congo, vous pouvez vous imaginer la suite. Tata Nzambe na poko wana contrôle technique et melama ki pe
ba ange bapamboli nzambe nalingi bino ya tro mobali nanga sepelisi motema nanga yango naye kobeta lisolo ya championa eza teka mikolo nyonso mobali asali boye asalinga boye te yanga sepelisi motema nanga yango wana naye kobeta lisolo bagros bisous na bino vraiment nzambe na lola asala nini apambola bino tokutani mbala nsima c'était la vôtre la championne autrement dit Diki Nadone Kando Notetela Kema Fumbe en direct de la Suède. Bye bye.